bon après troyer bande ni ba commentaire bandoko ta pa na omona place na sali mabete na otala nazo comprendre pona nini bino moye beaucoup ba commentaire ezate na bloquer ngo pété et loko moko te voilà et puis je ne sais pas na baloli na chebo je sais pas so les loko bon so na na YouTube wana na koti na bimi o ezanda kunanga na mwa mupaya bande so na yena na pesa mo conseil mo muke j'espère que net oza boye biso ndembo koti wana ba mama bana bazali biso bato pe toza déjà na bakoko nga na bota naza déjà na bakoko toza awa na live oyo avec 8 personnes parce que nzamba lobi esika bato mibale basangani aza bino bo tapote kaka eza faute na ngate ta mususu ko sengyo mata okoko mata oyoko loba na o mais ko tia ba commentaire na yebite place ni na fina mais eko ya kaka petit à petit alors quoi tozana ba mama aw tozana ba koko toza pe na bana tapote live tozana situation moko boye nazolingo lobela ngo mingi te na kacha communauté mais na moni que famille wana bakomi ko exagérer parce que bino mo boye bina mboka na biso eza na guerre mwana na bana mike na basoso na bangulu na bangombe batu nyonso babi ke Congo toza na guerre so epo uti Congo oye ko senga ngunda surtout soko uti kota mina sema ka kidogo bakopeso mukanda parce que mboka eza na guerre eza bongo te mo pe na tanga ba commentaire na bino eza te ba commentaire pe ezo commenter mais problème moko eza na distraction munene na kati ya mboka na biso eza problème ba Maria Tumba na saleli yango émission na YouTube tenga na muta YouTube mais no yika posa na kota sko na bina pesa mo conseil muke ka na bino bato boza bota pote mission bande kunanga bana wana famille wana baye na distraction totale na kati ya réseaux sociaux na kati ya communauté donc mboka na biso eza mboka pasi eza na chance te o tant tozolinga to yeba ezokende wapi makambo ezokende ndenge nini batu moko boye famille moko baye kosala désordre total na kati ya communauté bakangi mama na bango Maria Tumba fingi mama na ye leki na yeso babenga ke social leki na bango moko Jenny balobi ba viola ye mama bakangi na prison bandeko bino nyoso ndenge boza wana bato bolandanga bozo pesa foti epa ya bana wana bazin poli bana wana mengai mama la danoise na opesa foti epa mama na bango so komene so mama Vicky ngai na kobenga mama essentiel boye sanga pona nini na regretter pona moye bocha ba commentaire ezate po ba commentaire na bino pe ngai sala bien botu na mama la danoise po nini mama wana za mama essentiel bandeko biso moko pe toza aw nde toza boyi ya bota pote to manka pe ba mama na biso ata mukolo moko nga moko pe bana na nga ba manka nga pe ata mukolo moko ata mibala ata 10 fois ndenge toza wana otinda pe mwana boye mwana pa dongoli yo olingo sala pe boye mwana boye mais toyaka na réseaux sociaux te ngai kutu mutu akala ya réseaux sociaux plus de 10 ans si bo mona nga na yana sija bana na nga na réseaux sociaux ke bana ba manke ngai bana ba fingi ngai na tindaki bana ba boyi nazo benga bango na téléphone ba préféré to sala na bango likambu boy bazo répondre te bosi boyoka même ilelo nde naza boye nayoki mwana na ngai aleki kuna e pas saratola ou bien aleki wapi wana mama na bomonaka mama la danoise wana ba ya bota pote inspiration ya kaka malembe boye to okende mama la danoise wana bozo mona ye eloka na regretter na oyeba te bocha ba commentaire wapi ozana na tanga lisusu tuk oyezani na moni oyo te
Maman la danoise wana, abomona kaye wana, maman moko boye, ayaka kokosa bino, ya bola ikebo partager. Ko partage, ba partage na 5 personnes. Bo tapoter kabino 5 wana bo tapoter. Nayebi ke ça la bino bien te, ndenge bozo komate, ndenge ya grâce à atine nga voice na privé ke bozo moyebo komeza te zo senga bino mbongo ani na osenga bino ezaka bongo. Ana yebi yango te. Makambo wana ezoloba wana yebi yango te. Mais na otuna ka bato basala ba live ba oya ko expliquer nga ndeni to osala. Bon. Bozana koma awata. Omo kana seli elo moko ape esimbi. Voilà bandeko na ngai. Bana msuba yaka ko manke. Bana wana ya mama Maria, bana ba Maria wana na kote bango te. Baza bango bempoli. Soki bempo bakoma baza bempoli. Soki baza ndenge baza balobani. Telle mère, telle fille, OK? Donc, impolitesse c'est bandaki déjà na ndako. Ti mama bandako kolisa bango. Nenga bota bana 10 wana ayebaki ne ko mama wana ayebaki ne ko éduquer bana na été. Bana ne bazana bango ba impoli, ba koli ba impoli. Merci TikTok eye, Maria tie mutu bakata akomi na yepe soki babenga bango so ba star, ba komi pe lelo côté kateka na ba TikTok, ba bandi ko voyager et comme il lokwa musala na bango. Sikoyo ata yo mama bani ko bolanda nga bien. Oyoki ke mwana na yo asumbi asumbeli na liboko okokata liboko ta osokola ka maboko ata soki Maria mwana soki social ayaki na kati ya TikTok po eza musala na ye akoko déborder azape ye moko te to mona pe ba TikTokers ba YouTubers munene lelo bakoma ba TikTokers kuna na bino bazotia makambo wana kisongi to mona pe bango bafinga batata na bango bafinga pe batata baninga mususu bafinga pe ba mama moko leka na ninga pa kotanga komba fi yango mingi te mama na ye pe biso nyoso to finga pe mama wana to finga pe ba mama bato nanga pe na kati. Mais est-ce que bino moko bandeko nanga et comme sikoyo ba mama wana na tangu pays eza na problème bon matisi yango degré bandeko bo tapoter te na omona ba tapotage na bino te o tapoter écran na yesi bino na ba matisi yango degré mwana wana ya makie mama na ye boy na boy nga mwana nanga soka mankenga na TikTok ou bien wapi na yo répondre en côté na kozwa congé na ko pana ebike nga soki mwana nanga mwana moko babenga ke soki lili soki nani combien de fois ya ko finga mama na ye abi mama na ya bwaka ye boyebi soki lili soki nani afinga mama na ye na TikTok mama na ya bwaka ye achaka photo mama na sima bino bosi bomona mama wana aya ko répondre bomona mama ya fille wana leka répondre tango répondra te salarani ezwaka ni les sans effet mais fille wana na TikTok a na ba 500 personnes ba 1000 personnes mais mama na ya ko répondre ye te akofinga mama na ye mama na nga ndumba mama na nga kota na makamba bilata mama na nga boye nga na vanda soki aloba vanda soki na bandako ni balobaka wana soki banini jamais bomona mama ya mwana wana aya ko répondre ayebi ke mwana na ye asalaka na réseaux sociaux wana ba délire na ye ata zofinga nga no yate siko mama ya Maria Tumba ayaki pwani mama lokoso mama moyibi pona soki ya yaki pona ko ya ko répondre bana na ye alingaki kozwa soutien ya batu te babanda kopese basaka me bamaputa bambongo non ndenga na ye koloba na lobi non nazozwango na dévolé makambo wana ya ba Maria Tumba wana
Maman wana na ozongo na dévolé même 3. Pour ne comme une affaire politique na 4. Donc 3 volets on a lobela bino avant na kata live nanga kalaté na kata na ngai. Pour bocha ba moye bocha ba commentaire ezate donc na zo ebate so basala neni tant on oyeba no ya. Bande ko nanga na ozongo na 3 volets makabana ya ba Maria. Pour nanga na ko yate. Et puis bana nanga ba yebi ke maman na biso za muta réseaux sociaux. Maman na biso aza muta YouTube asala masolo kuna maman na biso abalisa rabatu soki lelo ozana mobilité ozana mwasi te obengi maman la danoise akobalisa yo na balisi bato ebele na tobenga ngo live together. Je vais bana nanga bakoya pe ko finga nga na réseaux sociaux po ba yebi ke musala maman na biso ko beba. Donc bana nanga pe bazana par na bango to swana to bomana po to abatu bakope ko linga pe le bisuli kam nazo salate na ko chrétien pe mutu mo boye bango ba sepelité mais ba na réseaux sociaux ba ko condamner ngate ba ko condamner nga na ndaku na téléphone ah mama te tika likambwana tika famille wana tika boye même mobali nanga ko yate pona ngape ezate ke na swani na mobali nanga na ke pa directeur na na sa directeur na mobali nanga boye est-ce que zalaka o makambu mama Vicky azosala mino batu bokomi komata na ba live nyonso bokende ko condamner bana wana ba esi ba bien si bana na baza mabe mais oyo mama zoteka bana na même na famille na na mbujuma bakomi ko sala ba vidéo bakomi ko bimisa misu siko soki bana wana ba boti te bana wana ba baby bana wana ba vina bango simbi te ou bien ba kufi ya mama Vicky ozwani Koube exposer bana na onde ngwana. Jenny wana soki Jenny asuka ba viola soki ba viola ka mwana wana est-ce que biso to yebaki? Ba viola kala. Bien sûr so ba violer okotikala toujours aux allez souvi na ekozala bien te. Mais etala ki réseaux sociaux est-ce que nenga bimisi on a mis sur ba to viola mwana wana. Eza pona mwana na ba betele maboko muto ya ko bala parce que ba viola ki oyebi ke ba mibali ebele babanga rabasio ba viola bakoma traumatisé bazalaka bien te na mbetu bakoma malili bazalaka babanga mibali ba omona lobi mona na pa okoma ne lesbienne pona nini ba viola ki bango ebele bakoma ba lesbienne. Ale yo mama toyebaki na biso makambo na nyonso te oye nango tina pono moni nini babandi ko kotizelo ba mbongo babandi ko pesa yo ba mbongo babandi ko pesa ba super obandi ko livrer bana na yo oyebite ke bana wana bana réseaux sociaux bozaka ka bana réseaux sociaux ba les enfants biologiques ba kotika la les enfants biologiques siko mama wana bande konanga est-ce que ezalaka te maka mama wana sali mais batu bazo betele maboko batu bazo lo ba makambo belé c'est pas normal bandeko. Premier volet bana wana bakosa la pe na isa bino ezana 3. Premier volet boyebi ke bana wana bakosa la buzz bayokani na mama na bango to sala buzz moko na réseaux sociaux. To moni ke makambo na biso simba lisu bien te yaka to ko salo boy to ko finga yo to ko memo boy basali pe base na bango bino pe bokoti bwandi ko kabela mama. Deuxièmement mama wana akomona pe tika bana nga bazonginda nakeka ko sala désordre kuna pona ba pesa nga bambongo bobandi pe ko pesa bambongo na ndenge. Troisièmement et cause à l'affaire politique bazui bango bapesi bango mbongo baya ko distraire peuple congolais botika la ka bongo bozo yeba te nanga komi wapi Tshisekedi azomema biso côté nini babenga ngoni constitution est-ce que basali déjà constitution tant so pe basi ba signer ki yango ale mama wana aye ko embrouiller bino bozo ndima mutu lokola papa sango oya salaka makambo politique akotaka pe moi social muke na moi musique boyebi de ba mama Maria afinga ye
boyebi mama ya Maria Vicky ndenga finga papa sango, boyebi Jenny wana ndenga finga papa sango, tant papa sango kangisaka Maria basangana pardon esika nini, babongisa esika nini, mais lelo eza sango mutu akeko bimisa papa akeko bimisa mama Maria na prison. Abandi koloba na Jenny, Jenny c'est ma fille. Bozomo était moi zunguluke za wana peuple nanga bo fungula mayele ko. Ngana ko kotela mama wana te, mama Vicky so aza pembeni na ngai. D'abord aza leki nanga nakobeta ye. Nakopese bambata. Pourquoi que tu as panique dans la communauté alors que toi tu as mal éduqué tes enfants? Si réellement histoire est vraie, donc toi tu as mal éduqué tes enfants viennent t'insulter na kati ya toi, allez yo maman ole o peser yango en tant que maman eza le quoi maman baba sumbeli na maboko yo suso ye o bandi ko finga bana na yo o bandi ko loba n'importe quoi bana nga bakabaka te Maria boye boye est-ce que bana poto bakabaka bino monde bozana ba mama poto bana bino bakaba bana ga ya poto biso to boti avant di kaka boye maman tu manques de l'argent tu veux quoi ngana mona na ngango te na mona te soki yo zotala ngozwa chance beta mabo baluka ba shit soki bana na yo penza ba pesa ko ba mbongo ya ngai te. On me demande même pas soki kutu nazana mbongo so nazana mbongo te. Personne me demande. Lobanga peut-être na moni ke na komi boye na bi ebano boko boke na nga mo 50 cents. So pour le bi ba boke lo 50 cents, ba osuka pe na 50 cents. Ezate ba boke lo 1 million Na kosi nazaka na mawa parce que bozoko koma ba commentaire te. Na suki wana mais yaya boko trabikota kota te. Boke na ko tondaka na ba bisika moko te bo bazokumisa mama Vicky. Boke ne kokota pete et pa ba Maria bazo finga mama na bango. Akotika la mama na bango. Bo sundola bango, si bo beti bango kara, nde place au monde avec communauté bongi. Bo zongela boye ba situation mboka. Mboka ezokende wapi? Nanga komi kote nini? Fachi beton aza wapi? Bozolanda te bango ba komi lokola ba vedette, lokola actualité. Biloko bongo komona na Congo Brazzaville te, okomona na Côte d'Ivoire te, okomona na ba youtubeurs ba Camerounais te. Kaka ya mboka na biso buzoba na buzoba. Mais mama Vicky keba soko continuer makambo ya ko distraire ko peuple congolais obetama posa mama mabe, maman qui vient exposer tes enfants. Yo quand il bato mboka no kuna mbujimai, o babandi ko lokabana na yo. Comment toi-même tu peux exposer tes enfants? Même si mes enfants ba finginga ndeni, même pas nzambe no funda bango te. Bana na ngata ba finginga na ko funda bango même papa nzambe. Oh biso ba kongo na loba na konyonga kutu te. Na konyonga te. Na baka nzambe limbisa bana nanga ba yebi degré ya bo mama te ba yebe loko ba salite yokela bango mawa toucher mitema na bango luke sika mona mitema na bango ola sa bango importance à maman ni importance à papa mais no ya na toile te na ko exposer bana nanga na ko finga bana nanga même pas photo à bana nanga na yaka na internet te. A plus forte raison, na yana komba bana nanga ba bo finga bango. Et si mbate. Donc yangwana kana lingena kose bino e mataki nga pa na motema na banda otala nanga ba TikTok na oki ka posa na kota pona na yebisa bino likambo. Mais na osala l'effort pona na bongisango soki na koti bon tchaka ba commentaire et au sala bien bambote la bino nyoso bokoti vraiment c'est triste ya komona ba maman insensé n'allez pas koya kozwa maman parce que même la Bible nous dit hein
Bible ezo yebisa biso ke bana oyo ba tosi mama na bango te baza maudit. OK? Mais Bible elobi lisusu ba parents oyo ba memi bana na bango na voie normale te bango pe baza maudit hein. Donc tout le monde a raconté que bana na biso fo ba tosa biso. Mais est-ce que okolisa ke na botosi? Moi na bandaka ko éduquer dès le ventre. Tia za na kati ya libumu. Ayebi ke mama na ngana ero alali. Tanga zo botama. Ayebi ke na ero ata na leli mama ko mimanga te. Lokwa si na le achenga na kiti na ngai zo bersenga boye. Na lelanga mama ko mimanga te. Ezo kota dia d'éducation. Ngai ndenge ezala moi lelo moi ekomo koma ti 20h mais mama nanga na 19h nga na olala ata moi yango boy mais nga lala ka 19h nga na kozongisa mama nanga réponse à ma bête nga na kosala boyete nde c'est ça mais congolais ayebi makambo na te aomona kaka l'air mwana ko balukela ye ekomi mwana za impoli est-ce que éduca qui est bien. À bon attendeur, salut. Boti Kalamalam, de gros bisous. Merci Nabion Sobokoti. Na sepeli qui est de gros bisous à toi. Et puis Gisèle aussi, de gros bisous. Bien sûr, vous rejoindre. Boti Kalamalam, to sololi. On va commencer à venir même de temps en temps, 30 minutes. Mais non, ça là tout. Na ye bande ni ba tchaka pour la bonne commentaire, hein, sans faute. Bye mais on a ba conseil nanga. Il faut rejoindre landanga na sous les baobas la danoise na YouTube nazakuna 5 sur 5 voilà pour mon des gros bisous bye.